Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour. Nous vous présentons aujourd'hui avec Lara Telki, notre culte du dimanche 22 août 2021 dans la paroisse Pilote de l'Europe, paroisse de Saint-Ouen. Il va nous lire dans le livre de Psaume 15, 1 à 5. S'en suivra de notre livre d'Exode, chapitre 20, 1 à 17. Sa méditation sera tirée du livre de Romains, au chapitre 8, versets 35-39. Et pour conclure sa prédication, il prendra les livres toujours de Romains, au chapitre 5 et le verset 4. Je vous laisse suivre notre déroulement de culte. Merci, à bientôt. Tosengi na bamama mpe bapapa selo babongama mpona kosala mosala.
Dieu bébé, et puis Sarah, Samia. Mama Selo, Batata Selo, Basile, Antoine, Panaba, Paris. Batudi Moko, Loma, Abi Bedana, Atanda Bitudi Bangé, Yeka, Tusamuna, et Tobaponso. Veni mama pe batata silo voilà yi ba basansa orga milungu bitikwiza bakala dai bakala ingolo ya sala kota bata lombelemo mukumbase imwana velela mama woso amen. Maye oyo tangi na mokula lelo le 22 août 2021 kati na prédication ya mokona eyenga dimanche tozwaki bongo ya liboso na psaume 15 du 1er à 5 psaume 15 de 1 à 5 sima tolekaki bongo na exode chapitre 20 du 1er à 17e verset Nibeko. Sikawa okozwa mokanda ya Romain chapitre 8 verset 35 à 36 à 39. Romains chapitre 8 35 à 39. Tokiti. Toujours Romains. Romains chapitre 5, 4 à 5. Tobani. Romains chapitre 8, 35 à 39.
Romains chapitre 5, 4 à 5. Ce qui te suit, tokotanga boye. Mutu ya mukanda mama na likambo lelo ezali la persévérance. Kozala na elikia na nzambe. Tata Simon Kimbangu Kiaka. Ce qui te suit, tokotanga na Romains chapitre 8, 35 à 39. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toleki na mukanda na Romains toujours. Wana ezali conclusion. Romains chapitre 5, versets 4 à 5. Ce qui te suit tokotanga boye. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tobone. Okombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu. Tata Simon Kimbangu Kiangani, papa tobengi na ntango oyo. Biso tozali bana. Mokanda oyo eza mokanda ya bule. Tokoki te na makasi ya kolimbola yango, me yo moko tata nzambe oya kosala kati na biso bana na yo. Biso baye tokoyoka yango, tobomba yango, tosimba yango, po ete moko na suka tokoka kozwa lobiko. Zala na biso, pambola biso, na tango oti ya tango zangi suka, okombo ya tata, ya mwana, pe molimo mosantu. Amen. Batata, ba mama, bana na biso, bandeko, lelo eza mokolo monene, lelo eza mokolo eyenga, baporte bandako nzambe mpanso efongwami, bato banso bakokumisa nzambe, bato banso bakoyembela Yesu Kristo. Biso pe awa toye awa na tina mosusu te ya kosala misala ya koyoka mateyi, tokosimba tobomba po te mokolo na suka tozwa lobiko. Yamba va programme banda awa ngonga ebetaki ya liboso. Pardon. Ngonga ebetaki. Ngonga ya liboso ebetaki. Pe ngonga ya mibale ebetaki. Tata molimo mosantu azali awa. Na tango oyo programme nyonso ezali na maboko na ye. Na yango soko ye awa esengeli ozala na kimia. Soki oye awa batiaka makelele te, pamba te toye kozeloko ya motuya oyo ekosalisa biso mokolo na suka. Na mayo totangi awa toyambandaki na nzembo. Nzembo ezali kobondela. Awa na Psaume 15 ndenge toyebeli banzembo ekomama. David akomaka 73, Asaph ayembaka 12,
Kola yembaka 11, Salomon yembaka 2, Moïse yembaka moko, Etana yembaka moko. Et ça dit ça 50. 100 et bani na bato ba yemba yango et 50 mayoana mas et pesameli bongo na mutuara roi David. Pamba te bani na bayo ba yemba yango. Batata na ba mama mayo totangi na mokanda ya Pisson ceux qui te le bitoko ekakolimbola yango ezali boye to prêter attention toujours mokanda ya Biblia mondimi soka ina ndako nzamba azaka ka Biblia te elobi boye Yahweh nani akokota na ndako na yo nani akozwa esika na ngomba na yo ya mosantu ezali moto oyo asalaka makambo oyo olingaka oyo alobaka bobele makambo ya bosembo mpe abimisaka makambo ya solo oyo ekuti na motema na ye 3 atongaka moto te afingaka moto te asalaka moninga na ye mabe te atalaka moninga na ye miso mabe te bato oyo nzambe aboyaka kasi asepelaka na baoyo batosaka nzambe soki olaki likambo abongolaka maloba na ye te ata ndenge nini akokisaka yango. 5 adefisaka bato ya mawambo na ye alukaka bénéfice te azwaka avocat te mpo akweyisa bato ya malamu na likambo. Batata na bamama na Pisson 15 1 à 5 elobi boye toyoki yango ndenge tolimboli toza na susi moko ezali na bandimi biso balobi boye na bandeli yango lisusu soki olaki likambo abongolaka maloba na ye te ata ndenge nini akokisaka yango. Biso tozali bani mpona nini ekosalamaka ete kati na bandimi kokosa nzambe. Ezali mawa mpona nini ntango tolobi ete tozosala misala ya ntinzani mpona botongi nkamba yosili bato mosusu babongolaka maloba azwaka avocat te mpona kokweyisa bato malamu yo mondimi aza mondimi mopakano aza mopakano mondimi ezaleli na ye mwinda mpe bomoko ezaleli ya mopakano kufa mpe molili me bato mibale tozali awa na mokili soki ozali mondimi ozali na bana ozali na famille ozali na groupe ozali esika bato bazali okoki kokwesa moto mosusu te mpo ayeli yo quelque chose to enveloppe soki osali yango epai na tata Simon Kimbangu kiangani oza na problème ozali na problème
okoluka osengela yango bolimbisi ekozala pasi soki tokozalaka na ezaleli ya bongo totika balobi lisusu nani oyo akokota na ndako na ye oyo ya bule awa esika tozali oyo akosalaka volonté ya yeme tata Simon Kimbangu Kiangani na ezaleli na yo na evandeli na yo na esaleli na yo ye akobelama penepene na yo ye akozala na yo mpe akotambusa yo akolakisa yo ndenge nini mabombami na ye ezali kasi soki ozali lokola essuie-glace gauche droite droite gauche position na yo emonanaka te côté ya moto kei côté ya pio kei au côté ya tiède soki ndenge nini ezaleli ya mondimi te mondimi ezalaka na position kokosa lingomba te kosalela basheke ya mabe te mpona koya awa esengeli na yo ozala ezaleli ya malamu ya mondimi ya solo wana tata nzambe akosepela mpe mapamboli ekozala na yo kati na yo mpe lipoto na yo mobimba toleki na mibeko baye baza na mikanda ya biblia tozwa bible les 10 commandements de l'éternel tozobandela yango pamba te tokobeta sete na likambo yango mpona nini tobandeli mokanda exode premier commandement tina 10e commandement eza na tina mais tokoinsiste na 5e commandement et 7e commandement elobi nini honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tout ça, tata na yo pe mama na yo, oumela na mokili oyo nzambe apesi kati na yo. Batata, ba mama, bandimi kati na lingomba tata Simon Kimbangu. C'est malheureux et mawa. Biso, tozali bandi. Mondimi ndenge na lobaki ezali na ezali mwinda mpe bomoi commandement elobi boye mobeko toujours kosala ekoko te ezala biso tobala ezala baye nano babali te mobeko eza mobeko mais tobeta sete toujours tokobosana te biso tobaye biso tobalaka ezali te ntango yo komi na gare ozozela erreur miso no komi gauche droite eloko ozoluka ezoyebana te totika ezaleli oyo ntango yo bali oprêter serment vis-à-vis na nzambe na yo devant bana ya tata Simon Kimbangu eza likambo ya kosakana na yango te ezali te omona kaka mwana mwasi aleki kaka bonjour omona mwana mwasi azongi bonjour na kati ya gare eloko elusuka ezoyebana te yo tata soki ozalaka na ezaleli ya boye otika eyo mama soki ozalaka na ezaleli omona tata bato aleka te tika ezaleli ntango yo obali ya oprati serment eza te na mosala ozala na copain na tata na ndako lisusu oza na papa aza su copain eza mobeko po aza na ndako aza copain na yo te waza mobali abali
yo pe maman tosa mobali na yo mobali pa tosa mwasi na yo wana kozala malamu mobeko eza mobeko soki tobuki mobeko lingomba kofonga na biso miso soko sali ya kobombama ye akobimisa yo polele na miso ya bato pamba te nkombo ya kimbangu ezali oyo ebombama ye akobimisa yango akotyango likolo ya mesa okobima mpwasi. Vraiment félicitations tosima mibeko tosalela ndenge papa totindela biso ekozala malamu nde toleki na mokanda ya Romains chapitre Romains chapitre 8 verset 35 à 39 ndenge toyebeli yango liboso topesa nano ntina mokanda Romains pour ezaka mokanda ya Romains mais foto yeba mokanda ya Romains eza mokanda ya Romains tuwapi nini mokanda ya Romains mokanda ya Romains ezali Paul moto akomaki yango mais na texte totangi lingomba oyo ya Rome Paul te moto atongaki yango ezali bapaya oyo bautaki na Jérusalem na bozongi na bongo na Rome nde batongaki lingomba paya roi ntango bauti na Jérusalem na fete ya Pentecôte nde baya kotonga lingomba kuna na mboka mokonzi César ntango na César ye moto ayi kotambusa empire romain etango Paulo ayoki likambo ete lingomba ya Yesu Kristo etongami bongo na Rome yango akomelaki bango mokanda oyo totangi apesaki yango na mama diaconesse Fayube ye moto amemelaki bango yango na texte oyo totangi nde ezali makambo oyo Paulo akomelaki bango na texte yango ye Paulo akomelaki bango nini toyoka malamu batata bamama bandimi kati na lingomba ya tata Simoni Kimbangu tozali bapaya te tomoni maezoleka na mokili tozali bapaya te me na oyo biso ozoleka na mokili elonga ezali parce que wuta kala vers 1921 na mbanza sanda tata Simoni Kimbangu alobaka likambo soki mayeba te yaka biso tosimbaka me lelo toza na kokamwa te tata Simoni Kimbangu alobi na 1921 boye bajene bana na biso bakokende mokili mosusu mpo na kokende koluka bomengo message ya papa Simoni Kimbangu na mbanda sanda le 10 septembre 1921 bakolungu Afrique bakokende koluka bomengo wana liboso epai bango bakokende bakobota mpe bana na bango bakoloba mpe minoko ya bato wana ndenge alobaki esalami bakomata ngomba touti Afrique toye poto tokomi na poto toboti bana tata Simoni Kimbangu abi bana na bango bakoloba mpe minoko ya bato ya mboka wana ndenge alobaki esalami kasi bakobota bana
bana na bango bakobota bana na bango mpe mingi bakoyokela baboti te ndenge tata Simon Kimbangu alobaki esalami bongo. Batata ba mama tozali bapaya te pasi ye na mokili elobama na mbandasa na ye te kuna mpe bazali mpe kufa ekokanga bango mpe mingi bakozonga te mpo bamona lisusu baboti na bango bisusu bakotikala kuna libela. Est-ce que tata Simon Kimbangu na 21 le 10 septembre 1921 maye alobaki ya solo to alobi lokuta oyo alobaki ekokisa pasi ye na mokili maladi ye na mokili na 2017 papa abeti sete alobi bareunion ya mabe ezosalama mokili ekokoma na pasi bareunion ya mabe ekosalama bato bazosala bareunion me tozala toyika mpiko na mabondeli mpo tolonga likambo oyo eleka tomona yango te. Papa alobaki ya solo to alobaki lokuta me tozali badimi tokangami na mabe songisongi kofinga baninga kotiola baninga kosala makambo ya mabe kotioka baninga kosala mai nyonso esengeli te. Lelo pasi ye tozokolela pasi misala ekufi batata na bamama oyebi mokolo mosusu navandi na kanisi na bitango papa alobaka ke un jour tokokanga biloko tokozonga na vandi na bi tokozongela ndenge nini na balaka likambo wana bali kotuna tokozongela ndenge nini tokozongela ndenge nini tokozongela ndenge nini or eza facile po tozonga eza facile. Papa lobi pantalon moko awa pantalon moko na Afrique eza facile eza mboka na biso te balobi toza bapaya. Papa lobi toyaki awa topanda sango tokozonga. Papa Simon Kimbangu Kyanga na 2017 alobi soki tokebi te pasi wana même bavion telemaki te babato telemaki te bato bavandi na bandako te tovandaki batata na bamama nzambe basakanaka na ye te tozala ya solo bandimi elateli na biso evandeli na biso esaleli na biso fo elakisaki ya solo biso toza bakratien. babengisi na feti ya baninga lokolaka bango balobike bi bango miso bakolata elamba nyonso ekata tolo nyonso kozala polele yo mondimi yo pale olati bilamba tolo polele mpo na baninga ya soki moziki soki makelemba soki enini oyo batata na bamama. Kimondimi na biso ezali wapi kufa omeki kozonga mo moke nsima eza na problème te mais problème bazosenga na yo ete na mosala balobi ke okozwa vaccin wana avokota kuna fo ozwa vaccin mais yo mwana tata Simon balobi na yo boye fo obondela soki ezali mabe to ezali malamu ezala na efe moko te na nzoto na yo yalobi formule ezaka moko na kombo ya tata ya mwana mpe molimo mosantu oyo ezali ya poison sans effet. olingi breve tata Simon Kimbangu na mbanza ngumu bazwi pigeon basali pigeon batumbi soki basalaki ndenge nini baye nango esika tata Simon Kimbangu aye azali alia pigeon. Tata Simon Kimbangu atali pigeon alobi nzambe bamekaka ye te asali loboko na ye pigeon batumbaki epumbweke
Ce que l'on connaît aux Alapanayo est à la base toujours pour Ganango, solution ça. Ce qui a solo Samelaka, ce qui a solo Marabutute, ce qui a solo Zaramtamali Kundute, ce qui a solo Ningabana Baninga Zoate, ce qui a solo Oningabana Babalate, ce qui osale Isale, l'union sur Yamabe, Yabondoki, Yabizale Yamabe, oyo nyonso Satana kobongisa oyo bakotia yo na nzoto na yo sa mais oyo azali na eliki na ye na tata Simo kimbangu kiangani oyo azali mwana na ye oyo asalelaka ye asalaka misala na ye ayembelaka ye abetaka miziki na ye akumisaka ye asanjolaka asalaka basacrifice mpo na ye sans effet tozala kosir tozala kobanga te tolemba te répétition tokende babeko tokende ntintani toya tosala misala biso oza na tata na biso tata Simo Kimbangu Kiangani mokonzi lingomba elonga ezali biso tokobanga te eya butu eya moi basala ba réunion ya mabe ya malamu eliki na biso na papa Simo Kimbangu Kiangani na yango korade déjà balanga nzembo elikia bokopesa biso banzembo mibale simama te esili bokopesa biso nzembo ya mibale boyembaki bosangise mona nzembo nasengaki bino mokili oyo ezali mabega oyo epesamelie makutama masoga pangoya ebainaye olukakimya ebainaye makoya koya katuna yobona maindo wapi zambe nayo mokili moningani solo moningani mayele mabatesili mokili moningani solo moningani mayele mabatesili mokili oyo ezalinganaye mabelo oyo epesamelie mabudo masoga mangoya ebainaye oluka kimya ebainaye makoya koya notuna yobona maindo wapi zambe nayo mokili moningani solo moningani mayele mabatesili mokili moningani solo moningani mayele mabatesili nani akoki kopesa kimia soki ezali ekimbangu te bakolongela mpona ndeya yamoke bokonzi bwa ye ekofanda nani akoki kopesa kimia omokili soki kimbangu te 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 yawe mobateli nanga nakobanga eloko te tango nyonso nakolela akoya kozalisanga tala esengo nanga yawe azali pene nanga yawe mobateli nanga nakobanga
Merci, Corée des dirigeants. Toleki bongo na conclusion ya Matthieu Nabiso. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Pardon. Romains chapitre 5, de 4 à 5. Batata ba maman balobi boye. Biso moi qui mets en salle. Qui met s'il vous plaît. Biso elike na biso ezali bongo na papa Simon Kimba Okianga. Balobi boye. Baye batie motema epai na ye. Bakobikisama. Soki otie motema na Nzambe ya bikeko. Batikela yo quelque chose. Batikela yo bondoki. Batikela yo motema likundu. Batikela yo makambo ya mabe. Eza pasi pour nobikisama. Lobosa na kutubela. Eza la passe. Eza la isengo. Mikakatano. Topesa nyuso na yimo tata Simon Kimba Okianga akobundela biso pe akosalisa biso. Tozaka na Nigeria maman Kisi Mpemba bana koreki boyebi. Ayelaka biso cassette. Na cassette wana papa lobaka makambo. Alors, ezaki à 60 minutes. Papa le baka 10 minutes. Alors baka bino est-ce que vous allez boye ko mokani ya Biblia bola nanga malamu maloba ya papa balobaka bongo balobaka bongo négligence pas sur tout le monde na bossa na likambo yango te mpona yoka na matoi nanga na cassette 10 minutes esika bino mozali boyekola mosala parce que papa akolongola bino moko moko bokokende na mikili misusu mpo kopanda sango na ye. Na yebi yango na malamu wana maloba ya papa yange na kutima na yebi yango na malamu kati na bino mingi bozali ba célibataire mais bosala mosala parce que West Afrique mobimba siège eza Nigeria esika fudu evandi. Mais, na lobi na bino mobeko. À l'époque, na 23 ans, tous qui pas célibataire. Mobeko. Papa lobi bozo sala effort lingomba eyebana na gouvernement nigérien, mais oya ko buka mobeko. Pa maté mobeko lingomba pe la constitution mboka na bango soki mikanda ekoti bobuki mobeko. Oyo ako empêcher que lingomba na tata ezwa esika te na mobeko ya buki na ko compliquer fina ye mobimba batata na bamama tosakanaka te yango wana nzembo epesamaka awa ebandeli ya kirti lusala saluki ya nzambi mukieleka bato boyebi kikongo plus ke ngai bozali botosalela yango na solo mpe na solo soki te batata na bamama ekozala dire na biso na bana na biso ekozala sans pitié
to tozongi to comprendre te tozongi to na kirt bizali na mabe zongi batata baba ki bo moto ezali to ezali te nazongi na maloba papa musala bozoyi kola boko kini panza sango me lingomba ekokufa te awa ti lelo ezali tata akolongola bino moko selon programme na ye esalami bongo et ceux qui vous animent les mikakatano et si quand nous sommes kozala obengi tata akoya tomoni yango atata na ba mama eloko mutokoluka ba pesi biso lingomba kado ya boye tozana ba nzambe tovani na bango tozolia na bango tozo comprendre te kaka ko fingana ko tiolana escroquerie makambo mabe ba tata na ba mama c'est malheureux et c'est triste bolimisanga so na matiki bolimisanga na lobaka kaka voix ezaka toujours mwa likolo si bato koloba pasi uti wapi tokotalisa wapi papa lobi tremplin wana ngasi natala West Afrique mobimba nalekelaka wana soki na ye natali na contrôle na zongi batata na bamama tosima bibeko e mai nyonso papa alobaki esalamaki alongoli biso moko selon programme na ye e papa abakisi tata na ngai azalaka na nyonga mutu te oui tomona yango ngai nazoloba na bino personnellement bandeko mosusu te tomona yango merci papa azali nzambe maloba na bango eza ya mosantu papa lobi moto akotouche bino azali te pamba te bino boza baambassadeur bino boza mpona mosala na ngai bopanza sango ya tata e bamiminga na bobini mpona baluka trajectoire bazongisa ngai président ya tribunal akangami monoko aza kokolutuna ngai question te akoma na rapport nini okokoma pamba te ngai nazali mwana na ye kimbangi mvwama ngai naza mwana na ye na vandi moto akotouche ngai azali te contrôle, yo les canaillots, messieurs, moi je te fais confiance, vous pouvez passer. Pas plus en confiance, gagnant. Pas mater moi et un fois moi, qui m'a moi. Et l'ika ezali, tiens, l'ika n'entamène à yo, tina mokoto lukaba conflit na groupe, tina mokoto lukaba problème na kata lingomba, tina mokoto kabola kaba to ba séparation, et ça na tina mokote. Salé la moli mono pote mkono suko bikisama. Batata ba mama bolimbisa soki tolobi mabe pona lelo to silisi boye na komona tata mwana mo santo amen donc notre Père Dieu, je sais que ton nom soit fier, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Mais ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est ton temps qu'à partir de tous les siècles, la reine, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Te Seigneur.
communiqué. Toujours Tobandaka Nkamba, na Yerusalem Yasika. Yerusalem Yasika elobi boye. Toza na bana bolingo mipeko pe misala. Na tina bolingo mipeko pe misala biso banso to sili boye bayango. Oyo papa zo senga biso mikolo na mikolo. Si tout tozangisa mabonde te ya bangonga la soirée spirituelle, nous avons ça quand même. Il faut que nous précisions encore une année de recensement, nous allons le faire. Parce que nous avons dans le recensement, les années polonais et tout dans le cadre de non. Quand on a décidé à valider, on a dit dans la carte de l'Ambilie. Puisque nous avons travaillé en amont, nous avons fait une précaution pour ce qui. Quand le PC était là, nous sommes à la plaine. Mais nous sommes une institution pour la foutre effective, exacte, et la mission fidèle. Premièrement. Deuxièmement, tenir par les cas sociaux pour le combat. Ce n'est pas pour aller faire le chantage, mais c'est pour aider nos frères et sœurs pour la difficulté. Aujourd'hui, nous avons pour la salle. Aujourd'hui, nous avons pour la mikara. Aujourd'hui, nous avons pour le logement. C'est pour cela que dans cette processus-là, pour redynamiser la paroisse. Pour redynamiser la paroisse, nous allons commencer par le recensement. Il y a un autre ça. Nous avons été plus loin. La petite recensement pour te à eux. Tata, maman. Pour il y a un service social pour les en place de la réunion de il y a un moment pour ça qui s'assure. Il y a un groupe pour le dossier à recensement des. Bon, ça va d'ici fin du mois pour le lobby. Pour le gens. Pour le septembre, tout ça, la première évaluation. Catéchisme, la mission, et c'est la vie. Papa, c'est le merci lié à sa maladie. Après Covid, après sa campagne, la jeune, la madame, nous avons dit, parce qu'on va déjà catéchisme. Tout ça, c'est la vie. Papa, parce que c'est la logique, non, c'est la maladie. Papa évangéliste a réussi, c'est le rançon pour le samedi après soirée. Bien plein de diabolesse, non surtout la paroisse. Papa, pasteur évangéliste, a bénéficié la diable samedi au lieu. La bureau après soirée. Et là, est au niveau international. La construction et le bâtiment administratif. Peut-être que les choses comme il y a bateau. Papa président, de suite communiquer à vous. Les bisous tous de tel awa, de Zaki Batata. Gai, la prochaine Gai, la sens et la lame. C'est pas parce que aux amis, papa, mais dès que le gars, ma femme est en tout est communiqué. Communiqué sur la PSKI, papa président de PSKI, communiqué en Légalo. Alors, lui, il m'a dit ça, nous, on a publié, on a publié. C'est sa parole. Il y a un moment, il y a des éléments de nous. Dès que l'on a dit, tu utilises ma théorie dans la musique. Puisque Mimi, tu as dit, ah, ma grande tour, mais on a été mal pour que tu m'as dit. Tu as bien. La Bible a communiqué des batatas. Misala de président Lobby, c'est-à-dire que là, le niveau international, le niveau de paroisse, c'est comme ils sont déjà. Le bâtiment administratif, il y a un niveau
Direction générale la TV Okala. Balobi Oye. Troisième journée, il y a un système en ligne. Et voilà le 27 août, vendredi Oye. Balobi m'a dit que nous sommes concernés pour notre système sur place. Notamment, qui n'a récemment vu ce le 27 vendredi, puis le 30 août, versement et pour ça de moi. La direction générale, la bâtiment administratif. Pour les missions de Tata, il y a bateau. Bateau, la mission de l'île pour faire des classes pour le travail. Bateau, c'est que nous sommes médité. 10 euros, 10 euros, 10 euros. Batata. Dans 10 euros, 10 euros, vous allez au facile. Ce que vous n'avez pas, vous m'avez dit, dans le temps de la religion. Batata, je peux l'aider. Tu guéris la voix des enfants qui malisent. Tu sauves la vie. Tu connais l'Afrique. Tu connais l'Afrique. Après, il y a plein de problèmes de l'échec. Ils sont contre le monde. Vous allez aider Batata. Batata, tu ne peux pas vous 10 euros mensuels, Makabeke, facile.
tozali na commentaire mingi ya kotia kati na yango te. Mobeko toyebi ete mobeko yango nde kosalaka bokeseni na kati na biso bandimi de surcroît ya papa Simon Kimbangu mpe baoyo bazali bandimi te. Kasi ndenge tata Motei alobeli yango ezali kopesa pasi mpe mawa kotala ndenge tozali konéglige to kosabote mibeko ya lingomba surtout na mikolo ya bafete, précisément na mikolo ya bamariage. Likambo oyo tozali kozongela yango mbala na mbala. Batata na bamama longi kaka te, nkendi kaka te, selo kaka te, paster kaka te, kwa kotanga Bible po ete todécouvrir mayemaneka na ntango na kala. Tozalaka na habitude ya kotangaka Bible mokolo na mokolo po epesa biso mayele na mayemanekaka na ntango na kala. Batémoignage mpe ntango nyonso tozali kopesa mpona oyo etali elateli, mpona oyo etali ezaleli, mpona oyo etali mayemanso lingomba na biso azali kopekisa. Kasi c'est comme si batei bazali koteya dans le vide. Tata mokonzi akule mikolo nyonso azali koloba. Tata Nzambe atiaka mobeko bazalaka gardien ya mobeko te. Atiaka mobeko kasi azalaka gardien ya mobeko te. Bato bazalaka bagardien ya mibeko nde biso batei. Ntango Tata Nzambe apesi mobeko, biso batei bato topesameli lingisa ya kozala gardien ya mibeko tolandela yango tosala suivi mpe totela. Batata na bamama likambo tozali kozongela mobala na mbala. Ya solo soki natali exagération na mokolo malobi na ndenge elateli surtout ya bamama Ndumba. Heureusement na oyo vraiment badekordaki ezalaki bamama Ndumba ya paroisse na biso te. C'était scandaleux. Comment yo mondimi ya Tata Simon Kimbangu okoki kolata ndenge batata bakoloba na ntango na kala lokola moto azopenesela yango? Mondimi ya Papa Simon Kimbangu mpe biso bakimbangisi toyebi yango ete bameshe eza lisusu mpo na biso te. Mais mama Ndumba wana azali surveillante, s'il vous plaît. Je n'ai pas pu me retenir na yebisi tata évangéliste, papa évangéliste mwana mwasi oyo boyebi ye malamu. Asambelaka na paroisse na bino bolandela situation na ye boyebi te. Mama Ndumba mosusu alaki elamba mokongo nyonso libanda. Biso bakimbangisi toyebi ete tolataka elateli ezali décent. Donc kokolata elamba oyo todispose nzoto na yo te. Mais c'est comme si batei bazali koteya dans le vide. On a beau dire, mais ce qui est comme mokolo afeti, les gens se déchaînent. Batata na mama soki ngai nazali na molimo wana ya déchaînement mpona koexpose nzoto na ngai ete bamona ngai mpo lelo fete nasala mabondeli makasi mpo makambo nyonso tozali kosala ezali kopesa Tata Nzambe mpasi tokomonela yango mpasi batata na bamama. Napesa bino témoignage ya kitambala mokolo papa yakenda alobelaka biso c'était le 30 août 87. Papa alobi bino momonaka mobeko ya kitambala mobeko moke me bokomo
liloba ya nzambe ebimaka pamba te. Lelo papa Simoki Mangu Kiangani azali kobelela mpona elandelela biso bamama mobeko. Bokeseni biso bamama kimbangisi so tokomi na mokolo ya feti mobeko eza lisusu te. Totala bakulero tokotia na bamiso na babisika ya ndenge na ndenge mwaye ezali te. Bamama vraiment tokanisi ke bakulero wana totiaka yango topesaka kitoko. Ngai soki nazwi na libala te bakulero wana moto ekopesa nzela po ete nazwa libala. Me toyebi te mpe mibali mosusu balingaka komona mwasi asemakiyaka mpe mingi te. Mibali ebele kwazwa mwasi akotela mwasi azali naturel. Me mingi tozokanisa ke soki natie biloko wana pamba te ntango totiaka ngo ya solo tobongaka. Po biloko ya satana ezalaka ya tantan. Ntango tokotiaka biloko wana tobongaka solo. Me nyonso wana ezali bapiège du diable. Biso tozali na chance, tozali na nzambe azali kokebisa biso. Oyo azali koloba na biso ntango nyonso po ete tokwea na bapiège wana te rien à faire. Bamama kimbangisi tozali kaka na posa ya nzoto makasi. Tozali koyebisa kaka na biso so. Ntango mosusu komona na bainvite komayeli biso bazali moins maquillé que nous les kimbangisi. Toza kopesa soni mpe mawa na nzambe na biso. Et encore mwana na mama oyo. Tosezesesi. Mobeko na yango ekosalaka différence. Tokosala te. Poseli différence ezali te na bakazali kososola likambo. Na ngai alors nalituna. On a beau dire, on a beau prier, likambo oyo toyebite tokosala yango wapi. Nayebi te tokosala likambo elateli ya bamama wapi toyebi te. Bamama ndumba na bamama minene ya mikolo akolata elamba oyo ezali na ndenge likomba azali kosengela te. Tokotia bisalasala na nzoto oyo likomba na biso azali kokebisa. Yango wana ndenge balobaka ete un homme averti en vaut deux. Bazali kokebisa biso. Ndenge tata pasteur Katemba kolobaka ete makambo mosusu toza kosala na nzoto na biso ezali kobibe ezali kobengaka tata nazali awa. Donc toza kobibe batata na pakoli biloko wana kitoko mpona flashe na benda bango. Talaka ye ndenge na bongi, talaka ndenge nazali. Yango wana batata na bamama tosala keba tozali kokusana. Tata nzambe alobaka biloko pamba te papa kebisi biso mikolo mileke te tozala na bonzoto moke molimo ebele. Meti lelo bonzoto na biso ezali toujours koprime. Ti lelo pamba te ezali komonana na bizaleli na biso na mayemanso tozali kosala. Kasi tokanisa mayebale kaka na kaka makalo. Bizaleli yango mwana moko oyo tata moteya te biso awa makambo mingi aye komona na kati na biso ekomona na kati na biso bakimbangisi ndenge koyina kosala na banko.
batata na bamama malamu tokongwana po soki tokongwani te epai tozali kokende mpasi tozala tata mokei apesi biso mayatani na kati na mokanda ya romaine. Conclusion ya lobi patience yango ekopesaka persévérance. Persévérance ekopesa biso espérance. Espérance wana yango nde bolingo tata nzambe oyo atikaki na biso na tata molimo mosantu wende elongisa biso. Kasi mpo moto azala na patience azala moto azali koyoka pamba te na ntango patience ezali te ngai nazwani na tata mama ndumba na tata tozali patience toke na nzela mokuse moyen tozwa honneur oyo lokola tomonaki alobi ezali te mpo toza na patience te. Kasi moto azali na patience ye wana akozala na elikya mpe na elikya na ye tata nzambe nde akosunga ye. Lelo biso mpe tozali komona mpasi na kati na mosala oyo soki tozali na patience yango wana ekokolisa biso na mondimi na biso po ete tozala persévérant na likambo oyo tozali kolanda mpo tata nzambe atalaka ebandeli te me atalaka suka. Nasali mosala ya kitoko epai nyonso na motimi, nasali misala ya makasi, nasali bantitsa na minene, nasali makambo ndenge na ndenge. Kasi lokola persévérance ezangaki ngai nasuka na perdre nyonso. Yango wana batata na bamama na pasi oyo tozali komona tozala na patience po ete tata nzambe apesa biso makasi ya kopersévérer. Et c'est cette persévérance qui doit produire l'espérance qui nous aidera à franchir le cap pour pouvoir bénéficier de ce que nos papas nous ont préparé. Nakanisi mingi ya koloba mpona lelo ezali te tokolanda tout à l'heure exhortation na mama, mais il était nécessaire que tosala rappel na ntina na mibeko pamba te tozali komona ete changement ezali kaka mingi te mais tosala makasi. Félicitations pour la bandeko na kati na paroisse biso nyonso na mosala kitoko oyo tosalaki le dimanche passé. Même ata tokomaki na esika yango te mais tosaprochaki. Ezali grand pas tosali. Tokoespere ete notre prochaine tinsani oyo kozala na le 12 septembre tokosala encore plus que oyo tosalaki le 15 août. Ndenge balobaka vouloir se pouvoir. Lokola tolingaki le 15 on a fait preuve. Il y a promesse topesaki na mama conseillère po tolingaki. Soki mpe tolingi le 12 septembre tokosala encore plus mpe tata nzambe akobongisela biso. Lelo biso bana ya Paris Saint-Ouen tozali kosala makambo ebele nzambe na biso ayabi yango. Toza kosala mingi koleka baparasi nyonso na Europe.
Ce n'est pas pour rien que le Mégalier est paroisse pilote de l'Europe. Mais tous les bâtés, ceux qui te les mis, on pourrait avoir ça là dans ma on s'est fait. Mais tout bas qui s'emporte, ma casse du sous-sous, volonté du sous-sous. Casse des deux à la Mouyokani. Na bisika nyonso oyo ovandi na kati na bagroupe na biso tozala na bomoko. Soki tozali na bomoko yango nde kopermettre biso to avancer tata nzambe atia loboko kati na bamouvement na biso mpo likambo kitoko ekoba kobima. Kasi soki totikali na badivision mpe na bokabana na kati na bamouvement toyeba ete tozali kotia obstacle na mosala ya tata molimo sango. Pamba te, là où il y a division, molimo mosantu akozalaka esika wana te. Esika bokabwani ezali molimo mosantu azalaka te. Yango wana toluka présence ya Saint-Esprit ntango nyonso na bisika na biso, na bagroupe na biso, na bamouvement na biso, po ete Saint-Esprit azala ntango nyonso kati na biso akontinue koguide biso et surtout apesa biso bénédiction mpona mayemanso tokosala réussite ezala po ete tokontinue kokokisa mayenzambe na biso azali kosenga biso. Na yango tokosenga biso banso tozala bomoko ndenge tomonaka bisika mosusu tellement ke baza na bomoko okoki koya na likambo mosusu tolekisa ngo et jamais mpe makambo na bango ekobima libanda mpo baza na bomoko e biso mpe tokosenga na paroisse ya Saint-Ouen tozala na bomoko surtout biso batambolisi, surtout biso batambolisi. Prochainement tokozala na séminaire ya banganga nzambe nyonso kobanda na bakenge d'ici 2 semaines soki esika ezwami tokoyebisa bino. Tokozala na séminaire mpona korevoir babase mosusu ya kosala na biso ya kibonganga mpe mosusu ekolanda nsima. Pamba te malamu tozala na uniformité ya mosala mpo tozali komona ete makambo mingi ezali mwa kopesana-pesana. Biso bandimi tolakisa solo ete tozali bana ya tata Simon Kimbangu Kiangali na kotika oyo nyonso bazali kopekisa biso yango nde tosukisi bongo na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santu. Amen. Mama tosenga mama ewa kwete biso bana na yo
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lelo eza mokolo ya na biso bakengi, c'est-à-dire en différé. Eza mokolo na biso, mais ezalaki le 16 août. Et tozalaki pe na culte na Saint-Denis. Et lelo mokolo ya lomingo tolingi kopesa mwa mot ya circonstance. Feti eza ya bakengi, mais eza pe ya baguitariste na bandoi. Bon. Mot yango yo, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ce jour du 16 août 2021, 20 ans, jour pour jour, depuis que notre cher papa Dianungana Kiangani Salomon, le sauveur de l'humanité, nous a quittés, c'est-à-dire le 16 août 2001. Nous lui rendons un vibrant hommage et lui implorons par sa miséricorde et sa puissance divine de faire disparaître cette épidémie de coronavirus et ses variants, lesquels sont en train de décimer son peuple ici-bas. Ça aidera l'Église en général et les Kengi en particulier à faire leur travail, pour nous, le travail de concierge, devenu difficile à accomplir depuis que cette maladie a fait son apparition ici sur Terre. Nous les demandons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Malgré ingratitude na biso papa tosengaka kaka bolimisi tozalisi bana na satamu mayele na biso ya komwana opesi biso souffle de vie oyenda mosi biso tomongolomwa lelo ya le 22 août 2021 nani ayebaki mingi bana na yo papa bazongi na mboka na yo kobosana bango te na bobito baprison kati na bandaki biso mpe toyawa banzoto ya malamusi papa nzoto maladi kosalaka te oyo eza bonne santé ya kondi ezalaka makasi na mabondeli na kosala misala na yo ya mwana papa otalaka kaka mabonga na biso te ntango ekoki papa ya kozwa na bana na yo kobanda le 16 mokolo ya monene mpona biso bana na bino malgré qu'on était averti mais tozalaki kaka bouleversé ya mwana papa ndenge basili koteya biso tika yango ezwa esika kati na mitema na biso po tosalelo na solo na nkombo ya tata mwana mpe tata mwana mosantu amen na nkombo ya tata mwana mpe tata mwana mosantu paroisse pilote oye tata na bamama maloba ezali mingi te ntango na biso ekomi mpe mosika toyoki bapanziaki meseki koteya biso bamonde ateye biso bito atalaki biso mikanda ya nzambe na baverse oyo akomaki na biso nemizone toke na romain teme na ye ezalaki ya persévérance toyoki mama pasteur ndenge mpe asili kotia commentaire na mateya batata na bamama to persévéré ndenge bateye biso moto nyonso akokende kosala azalaka na patience pamba te ayebi ke na fin du mois akozwa pene na ye yango tokokende misala la plupart kati na biso tosala ya solo kama différence ezali na makambo ya nzambe na makambo na biso ya mozoto ndenge bateye biso en commençant par moi ntango tozokende mosala to ntango toza kokende na classe tozalaki toujours ponctuel ntango tozana na classe soki retard okokota te portail ezali fermé du moins il y a la c'est comme ça. Au premier 10 minutes de retard, tu n'entres pas. Aux Olympiades, bâtir à 100 ou à 100. Donc, il y a la mise là. Il s'appelle il y a solo mbaya sana na Swiss kuna nini baada kwa sala kama kwa sisi faut comment un peu plus tôt parce que faut que la vestiaire au changer il a pas au dire qu'il a pas surtout au matin des tâches il va y avoir cette activité OK pour ça. Donc, au moins 10 minutes avant l'heure,
tozalaki korespecte yango makambo ya tata nzambe kozalaka mpasi yango akoteyaka biso sena nako makambo kebeta ungasoni likambo wana ndenge kaka bakotalela biso letiko maintenant soki babandi kotanga ekomi esika na ngai na lokia esika moyo bakoyelaka yango wana parce que nzambe na kobonga mayete eza koyeteka ibandisi moyini namoni tolembi tolemba te bipai toluteza mosika ndenge nzembo na biso koyebaka bipai tozali kokende etikali mosika te batata na bamama bateye biso. Le 2 janvier, l'électricité a passé pour la législation. Nathan Boya surtout allé sous la mobilité. Pour les institutions, vous allez nous sur la ligne de mon colonel Soussouraï, papa pour le mobilité, ou bien pour un homme, ou bien papa pour un cancer. Papa pour le famille, à ce qui sont mon colonel panique, tous une nouvelle. Ils sont les autres de la panique, et pour qu'on ait été averti, ndenge balobi awa mamanati en toyebaki yango kasi tokosali sur le champ panique ekoteli biso papa kulutaki samutina na Espagne papa kulutaki tolobi l'histoire toyaki na Belgique tokotikali na mboka a transité Kinshasa centre d'accueil biso nyonso tokei na Mutamba papa fumalongo alati awa ezalaki lisusu oyo tokobengaka panike abord ndenge tokotalaka bafilme panike ekoti me ndenge nini papa na bana ezali moïse atiki biso akii on n'a pas entendu, on n'a pas compris le sens. Donc, il y a un biso. N'est-ce pas l'interprétation, c'est un art. Quand interpréter parole, donc il est à mon tour. Et c'est la comment passe. Donc, petit marabout. Comment vous m'allons à tirer biso à qui? En espace, il y a 3 mois, il y a un papa pour nous. Papa commence à se faire vivre, il y a 3 mois, il y a un maladie, papa pour moi, il y a papa pour nous, il y a des vies, et papa pour moi, il y a combien de temps après 9 ans après, nous demandons de la mission. Le 16 août, et ils sont pas la même chose. C'est bon, on n'arrive pas à s'habituer à cette séparation. Et ça va très difficile. Si la maman est au Carayaboué, quand c'est fréquent, au Carayaboué, il voit. Mais tu mets sur la tête, tu vas commencer à la maison, tu connais la tête, tu vas la conseiller. C'est très difficile. Papa, pour moi, la division de 16. Nakoba na muki mama kulupere kuna baleki bazalaki kuna parce que mama mongata boyenda katika kabiso le 6 donc bamonyoso bazalaki na kuna ndako bazongi la veille et le 16 papa le dit na mpasi mmoja na nilikuwa sana sakaba zote de Kinshasa. Mais programme zalaki prévité
nzambe kaka moyeba mokolo na ya kokende biso ndenge tofandi awa nani boyebisanga ye mokolo ya kokende azali eza compliqué mais Babou a dit fais semblant dans notre image et à notre ressemblance. Donc il ne faut pas se saber, mais comme il est acquis ils sont tous acquis de voilà. Au lieu de battre, ils sont à mon niveau. Moi, je les ai pénétrés parce que tant que vous avez mis à la prescription, vous avez mis papa, il s'est mis à la voix. Nous avons fait ce que nous avons fait, nous avons fait à vous. Kasi ndio kubiri sana. Majele ya mtu yutilizamo amani. Tobebisi alikamule kwa sinote tamu kubota maki tozalaki de kwa sabe apesa kibiso ya pouvoir na koyeba dikapo ezali ko yikamini ko ya lobi mokoloni no ko mokilio zalaki pesa kibiso ya batatana mama ya solo so mtimo wake ni bado na solo mtu na mtu kati na solo na solo na specific ya yeye kwa piete na mission ngate so kwa ya sani muta tina yeye batie muta kwa sababu mtimi zara mtimi parce que le titre avant qu'on monte à tomber la parole. Il y a un moment, comment on va à qui il y a combien de tiemba, il y a un petit peu. Mais si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Qu'est-ce qui se passe au sein de mon arrêté? Batatana maman kuzalika kana nyongo mena mama naye alimisa sura kabisa sibani kwa polisi soto sala kati ya naye ya mwana batatana mama ya baba pilot to mama kaniste batatana kaniste basi basizona biso basakoya to sala ne batati de la sœur sinon de la remercier bino na ndenge ya kusala tosalaki dimanche ezalaki vraiment un bon départ, un bon début. Malgré tout, comment tu peux te séquer à côté mais tosalaki tosikate na ndenge papa ne asengelaki yango ukena tezalaki paroisse pilote oyi bana mapapa oyi ayesu momingi mwana soki asepeli si tata asepeli to asepeli te akopesa bénédiction to akopesa te mapapa oyi plus si vous n'avez pas dit, maman, parce que le ça, il le 12 septembre, maman. Elle y a le 12 septembre, dimanche. Le tombé dimanche, ils allaient anniversaire, papa qui m'a dit, ils allaient me colobager, ils allaient me bolir ici, ils allaient donc, ils m'ont fait que belle, ça m'a colomé. Colomé, ma scout. Paroisse pilote. Zalana ni mwenye kasi. Ça va passer. Papa ne nous se demande comment et tombé dimanche. Papa Spinotoni. Papa Michel Lodi.
Mama,
mibeko ndenge wana ya mwana tekiso to mabetosala kono bana kosala eza makambo mibale tomikongisa tokomoka 2 minutes tokosala po ete ayaya isolo tene kote de lèvre diakungana diakenda total esali combien tosisi mpona komatana amen.
le 22 août 2021. Merci papa na nous salé biso comme le 1er janvier tina mukolo monelo na yebaki kaka na mawana yo papa to biso merci to yaki to lebile ya bomoyi to salé musala na yebanga to na mata papa na ko pesi na ko investir papa to sana kosa ya kutoka Yerusalemu to sana kosa kusali na yo mais besoin na biso ti le bezana na pasi fongole la bana na yo papa dia solo lo yo ko sali ko sala na ko fier que so ko sali yo ya bana nzambe na kata ko tozoma na kata précédé biso papa le kati ko la na kona sima yo lo la kana ni la be tikara bana sima na biso po munguna ya kuna na biso na sima na tamu yo le ki boso ya ye ko sabi sana ye ko sala mais biso to sala sala na ye to sala ke pa ya ye ko battre mon amour et ça se trouve la santé pour y avoir cette année primordiale quand il a fait la mission. Tous ces outils qui viennent la barre la mission, qui vient la famille la mission, qui vient quand il a niveau, la boue et la tellement la vie de la mission. Amen. Donc les malades, Nous avons tous suivi les déroulements de notre culte. Le prédicateur a été pertinent et éloquent. Le thème de son homélie, il a tiré depuis les livres de Romains au chapitre 5, verset 4. La persévérance. Pourquoi la persévérance? Le monde entier est en train de connaître des événements bouleversants et sans précédent. Alors, pour cela, nous les enfants de Papa Simon Kimbango, nous devons avoir la foi et la persévérance en notre Dieu. La foi, la persévérance, c'est la preuve que l'amour de Dieu le Père est en nous. Pour cela, nous vous disons un grand merci d'être si nombreux, de nous suivre de partout, le monde entier. Merci derrière la caméra, Papa Branly, et moi dans la présentation qui est votre humble servante, sans oublier Papa Albert Makwemino et Papa Paul, le prof à la régie. Nous vous disons donc à bientôt et au prochain numéro. Au revoir.